coquille. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene, nazala moninga na yote. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yote? Est-ce que nazala moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbote. Voilà. Naleki sous les lotos mais kabosolo là. Je crois que bato balanda biso na tolo de la vie. Tout ça là qui intervention mon par rapport il y a affaire JB Piana na mon en tout cas affaire viol. Tout ça là qui en gros na zu moi ba coup de fil pe à bateau et je crois que et le temps tout ça là qui en gros tolobaki on avait essayé un peu d'équilibrer pour ce côté bien JB Piana na faute grave mais quelque part tout là qui s'équipé irresponsabilité tout bien yango tout là qui s'équipé moi laisser aller il y a famille il y a moi on a soubrinette. Mais lelo na leki lisusu tomeka kosolola. Pourquoi nazote melikambo yo? Je crois que ceux qui ont parents oza moboti okotika jamais histoire ou le kambo. Ba mesana kana mabeti. Makambo eleki ngai personnellement esalinga pasi. Obi na mboka na biso déjà ce que tu as dit au monde que na mboka na biso baujana babima baujana baba na moi mike babima donc normal ba pesa on peut combo au monde ce que baujana wana batata mo mikolo nde bakendaka batata mo mikolo ba surtout bato baza na pouvoir na éviter bakendaka otiki la bana wana nini baujana wana makambo ebandikala soko tali bien omona ke ba fioti tant babimaka en tout cas boni bisanga ezana ndenge mabete bandeko ya basi boni bisanga ndeko na biso lokola bandeko na biso voilà so tali ajo bayaka kosala o bayaka kobina tant bayaka awa so tali bien miso baza pe baminere miso baza baminere so tali bien alors makambo ngo nyonso so po ezosalama so tali bien omona ke ba leader ba groupe bozana ba responsabilité à makambo.
Normalement, nos parents bozala ba irresponsabilité face il y a responsabilité au bozala. Ce que boti moana, ce que boti bana, il faut assumer. Oyebi bana bazaka bien éduqué. Éducation est un bon côté. Bana bazaka bien éduqué, sotali bien. Ata koli na pasi. Mais au komona ke mwana wana famille wana au moins peut-être sous famille les huiles bala bien ko le kabato tam sous bakola na mbongo bato bakola ka sous ngeni. Ça dit papa on a tellement azane na mbongo te héritage à malamu oyo yefo pesa bana na ye. Je ne viens arrête de faire trop de bruit s'il te plaît. Héritage à malamu oyo yefo pesa oyo azo léguer na progéniture naie ezali éducation. À profiter de l'éducation on a parce que lobby mobali moi au quelque part parce que on est tous à la balabala sangwetambola famille il y a par exemple famille gain ah té famille on a penza basa bien éduqué papa on a boti bana moko éduqué bana naie au moins tant sangwetambola nengo wana malgré papa na pas si naie. Mais l'éducation que papa a transmetté qui papa na ye et ça dit que fungoli bana on a la porte. Yo si papa on a ala la nzalate. Papa wana il a fait des sacrifices. Oh bino senti ba sacrifice grave. Il y a dur. Mais les lots sont tali bien mona que ba parents belé ba ça quoi arriver les sous quoi assumer responsabilité na bangote. Pourquoi? Parce que Moussa les a obi banda pillage na bi famille mon na baba na biso les loba na on a bakoma papa moi ça directeur il y a l'école primaire 4 mais il vivait bien après un moment tant on pillage on est salama école on est kufa machin papa wana azanga Moussala pendant plusieurs années mais sur les signaux les loba bana na ye wana ka wa éduca moi c'est l'autre comme mapa pourtant qui ça bana na ye. Mais le loup n'a pas de poteau, pas de c'est-à-dire l'éducation, c'est le et sa richesse au fait, sans le savoir. Éducation et sa richesse. Ce qui ont yébindenge ya kosala te, pona o éduquer banana yo, mais ka kotuna. Et ça dans notre fait. Alors, affaire oyo, ngai personnellement ça n'a pas passé parce que nga naza papa moboti oyebi na bamboka misusu bamboka weza développé. Je crois que makambo ya boye eza makambo yo mutu fa betela ngo prison oyebi mboka lokola les États-Unis star mune lokola R. Kelly lelo oyo azo subir peine na ye pour ni parce que asalaki makambo yo makambo za makambo sur mboka mo développé juge a saisir en déjà mbala moko et quoi il pas juge mais aucun moi na mboka na biso moi je crois vraiment dans ça na kondima na yokanisi R. Kelly azangaki connaissance R. Kelly soit avec a utilisé connaissance na ye mais bon batali connaissance te. La loi frappe tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est censé respecter la loi. C'est comme ça. Il y a un moni R. Kelly a subir. Et là, on a même bien la sali. L'esprit est bien. Papa chéri n'a pas mingi. Elle n'a pas mingi. Mais, et là, papa chéri au sali. Ça bien. Je vais bien là. Ce que tu as dit, tout ça comme réflexion. Moi, la poto. Moi, je crois que poto, moi, na et ça va sur comme une poto pour dénoncer JB Piano. Ce que tellement, je suis JB Piano, Azangi va moyen, c'est des choses. Et ça, on va calme. J'ai même bien la sangi va moyen au tina moi na poto. J'ai même bien la sangi va moyen. Il va faire des parce que j'ai ba yebi soro et makambo comme là qui
vient de se confier l'idée. Parce que j'ai pas raisonné, son ami là, mais si quelqu'un comme moi, mais au Kende, et qu'on retombe contre un gars, tant place à Okoma, à Obibisa Makam. J'ai pas eu Makambo. Et comme on dit, j'ai pas eu freiner. Moi, na Chine, je vais bien la comprendre. La Chine, la Chine, on a pourquoi ça dit Banamoka. Ce qu'on a dit, mais on va dénoncer dans la Samou. Allez, bouton. Avec sinon, Fosonga, au voyageur normal, à qu'on fait créer normal. Des mois à Zongaki. Donc, je vais bien là. Ne manquez pas de moyens pour faire voyager moi na wana na bandenge tout. Mais il avait peur que moi soit commis na poto. Moi on a solo là. Pour ba solo là yi. Ba le ba c'est voilà mais non commis libre. Voilà et puis parce que ba dit na makamba kofi des alaka. Comme je vais bien là, je crois que à utiliser qui moyen pour freiner moi na wana na mboka wana pour éviter soka bimi. Donc c'est-à-dire, à vous freiner la mort, pourquoi? Parce que moi, je crois que moi, j'ai eu courage au ça m'a camboulé. Quelque part, ça qui me mécontente. À moi, je dis non, mais non. Et ça pour la prototé. À moi, je dis non, trop, c'est trop. Parce que là, on a qu'une, n'a pas la liberté, n'est-ce français, n'a pas ma na zo avocat, n'a pas pesa ni, n'a pas ma cam. Parce que bah, il y a des gens qui jeunesse là. Je suis bien là. Papa chéri, il y a des gens qui traumatisé vie à moi na oyo, mobimbati jusqu'à sa mort. Vie naïe. Donc, nous avons commis traumatisé. Et puis, c'est le chemin moi na ngala bima. Parce qu'il faut payer le roi. C'est le chemin moi na ofala bima. Et ça va bouillir. Bon, à ce luka ya la poto, zo mo maman zo umela. Ah, je pense que ça va se rebattre, ça va bien non. C'est la vérité. On a pas toute précision que moi, on a 9 ans, à 60 émission, il a 15 ans, donc mineur. Bah, abuser dans moi sexuellement, grave. C'est trop. Au lieu de toi, tu as un sentiment, on trouve ce sentiment, ouais, on le bat. Oh non, ils ont un sentiment, mis à la place, il y a famille, on le bani. Makamba on le bani, on so za papa moboti, oza maman moboti, ba maman bosse na nini. Ya makambo. C'est-à-dire, ba yibi moi no yo ki innocence na yeba, ba utiliser ki innocence na yeba parce que azala ki inconsciente, ayibi makamba o salate. Ayibi makamba o salate. Ayibi no près. Talati mo na zo le kana na télé, azo benga jibe bien toujours presse pendant que mutango wana a président de l'État. Mais la télé azo benga président parce que toujours la respect naïe. Donc, si on dit bien, orchestre, tout, il y a Congo. Le leader orchestre, c'est belé presque. La ville on est soutenu, mais majorité. Par contre, le gourou, tout le monde a joué à Saliro. Et bon, ce que Zala qui s'y coille, bon, ce que Nicole va ça là-bas, on est. Celui qu'on a là, il va parler à moi, par rapport, il y a moi dans la bino, il y a moi si. Apparemment, maman dans moi, on entendait que moi dans la répétition. Là, sur le co, il va lion, basali, mais maman, on a eu kuna. Il y a un moment où il dit non, se fait tout condamner. Bande konangai makambu tous salami, il faut être la biso. Boke bana ba tonton pervers. Il y a des pervers dans makambo. Bato belé ba comment profiter surtout avec ta poto cette histoire au moins maman bengala papa na ndao atira na bana. Soit quand ça va tonton mon ou ça tonton na ni ou ça va non ni tant pas dans mon tonton na yo ça va mon yo on mo mo bébé bo lo bati il y a des tontons pervers
serveur baza na mboka oyo baza na mokili oyo j'ai même plein eloko asali vraiment en tout cas justice vraiment nde fois asala mosala na ye parce que soki olande makambo okomona ke bana na bango moko non namona bana na bango te baya kobina balakisa nzoto ndenge wana je n'ai jamais vu ça à aucun jour non namona ngo te bana na bango baya kobina bana bango o mwana papa wemba aza danseuse natuka omona te o mwana ya madilu o mwana ya kester o mwana ya nat basa ba danseuse rien natuka omona te po li bana bango kosala ki danseuse te c'est-à-dire bango baoso bana bango otse bana wana bapoto baotanga baplace ebele oyo mosala na gouvernement ale bana yango namoni bandeko na oloba na obeta cité l'esprit ya bien il faut jamais c'est-à-dire qu'on fongo la porte moko boya malheur na sensi na olobela omoni soko za na pasi na yo gérer pasi na yo nzamba pesi yo bana wana kaka na pasi wana oza nango mais gérer pasi na yo wana parce que ndenge nzamba pesi yo bana wana moi je crois que soko za na pasi profiter sikoyo ya kopesa bana wana éducation je crois à travers éducation oyo opesa bana wana mbuma no kobota mbuma no koya kobuka ngo kaka na kati ya éducation oyo opesi bana na yo c'est vrai ça fait très mal mutu amesana na mabeta oh non botika ye amoni ye ya mesana ye kaka na koviole mais non qu'est-ce qui se passe mais frère tangi bangala makambo eza teke o te oyo eza makambo futi olobela yango parce que makambo ofesila po eza na barasa bato moko basalama omemi ye na ndako na yo lisolo moko na yo toyoka lisolo okala te awa na obeta lisolo awa ndeko moko ayaka na ndako omemi ye na ndako na yo ayako lisolo esama mpe na lionte pire petit à vieux ayaka kotala ayaka na ndako mwana wana aza mineur kaka bana biso nde bakolakola na bango bozomona ene biso ndenge nini ale amoni mwana wana akoki koswana mona makambo na opesa ayebi na mbongo epi aye na bapréservatif na poche donc c'est-à-dire donc tia longo na ndako na ye démarre mpe voiture ayebi na nakebi na koabuse mwana oyo lelo akesala ona bango bapapa bakosala te ke bana mona bato na bandako ke bana mo bato na ndako yekola koloba oui non avant qu'il soit trop tard yekola koloba oui non muta kosa ote omoni mais te le wapela que non ndeko nga lingi na ngate ne singa na ndako nga na linga lisu muta na ndako na ngate na linga na ngate po no belo moko boke bakotinda ka bana na bino na ba répétition ba chorale boke bakotinda ka bana na bino oh bakoma ba benwana ba fille d'honneur ba musu ba yaka wana na fête wana autala c'est-à-dire au moins blanc mwana ça de elongi ba na mike azana mso te belé ko mais elongi za ba na mike o sa ne nini o ko sala na mwana oyo nini mais pareil tala jibe piano mwana zaki mwana muke bolimbisa na terme so ba luki bona simane ngo muke awa muke simane muke awa sali tango mwana modo sali yongo ko banga ko o banga non mais jibe piano il a osé ya ko abuser na mwana wana sali to baki jibe piano muta dévierge mwana wana tala niveau méchanceté donc mwana ba ni ko mwana makila et pas jibe piano bolimbisa na terme to lo bayango. Bolekisi. Éducation malamu et aturara bonheur. O matokita. Lelo ola lanzala, lelo lanzala. Mais quand l'éducation transmettait qui bana na lobia mwawa. Un jour éducation na yo wana. O pese qui bana ato zate.
tes enfants vont profiter de l'éducation au PC qui va. Comme tout le monde a dit, musique ah, famille telle, ah, famille on a pensé en tout cas, bah, ça bien éduqué. Au quotidien, sous président de la République, na famille na yo, mon consument pas être la balle na yo, bah on va dire que bon, c'est parce que ce qu'on livre, il va la famille oyo. Moi je crois que famille oyo quelque part, et sa famille moko, na limite que bon, tout le monde a la vérité, tout le monde a la vérité. Yango na moni, nous allons bon maraté. Je crois que bazo ma proposition est belle. Mais la proposition ma promesse est belle. Non réalisée. Bazo ma promesse. Et mon ami. Tout le monde maman moko. A bengi bisawa. Tous on a nous de mon bisawa moi si maman la bisawa bi azana besoin à loba. Allô mbote maman. Voilà maman, Tobengi yo, bon, au Bengi Bisso par rapport à l'intervention Oyo, il y a affaire mon Antsukana chez les Piana habité. Intervention des années par rapport à Makambo, mon mais quand on va tout ce qui est autant. Bon, vraiment papa, merci d'aller à l'émission là. Et ça, il y a pas si, la maison comme la balle, la mission à Bassi. Si on a une balle, la mission à Bassi, il se met au beau taman à Bassi. Parce que les locaux, les billes, ça na moi na hôtel, pour ça appelle na moi na moninga te. Bon, ngai na commenter mingi vraiment te, et là on a orchestre, na généraliser na bango. Ba orchestre na biso ya Congo. Pour na nini, tant moi ba mwana mukie, mwana 11 ans, 10 ans. Azoia ko misa ko ma danseuse. Est-ce que batala na nuki ba ko bazana bana basi? Est-ce que batala amo? Moi mukie aye. Ami komisa comme danseuse. Bonimi pour me mettre la émission, azobi na pe qui sanola. Donc azobi na pe possible pour recruter. Non. Et ça vraiment là moko na moko na biso pour télémé nango. Si ko ba nango o bazo kota, ta lelo mwana ngo ba komi mama, donc ba bebi seka na émission na kati ya orchestre, aboti na président orchestre JB Piana, ba bomba secrétaire c'est que le copima. Est-ce que JB banana ye? Est-ce que parmi banana moi comme danseuse? Ou bien ba nièce na moi comme danseuse? Bon ni maoté bon ni maté banana moi comme danseuse, mais pourquoi autoriser ou accepter moi na moninga à comme danseuse? Donc ça pas si vraiment niveau ya ba leader ya ba groupe ya musique. Pas vu que batanga parce que ceux qui vont licencier, ceux qui vont graduer, mais t'as au bassin les salariés. Puis pas mis tchapé que moi na cause à moi na bango. Tant qu'on bimana moi na mukie bon est-ce que vous raisonnez que vous posez na bana. Basoraya wana basoraya batanga na poto. Ba bana wana poto batangi kuna ba 6 classe. Lelo basoraya na bana jiwa comme ça na gouvernement. Pour aller parce que mon parents surtout balingaka bonheur ya bana bango. Mais pourquoi on a détruit via mwana et est-ce que l'on y bâtit tout à mwana na pour y bâtir? On a des nains. Et deux famille oh ya mwana tukana. Ti bazo courage bazo mwana ba on va ça na orchestre wana. Ma penser que nini? Ata ku nzala ata ku passe. C'est pas normal. C'est pas normal. Na bamboka nyoso tu ba assistant social bazala. So on dit que moi na pour la classe, pour la éducation de beaucoup côté. OK, mais ba assistant social, ba ko aider moi là. Ou bien les dire au gouvernement que non papa tous ça besoin moi na besoin tard tout ça là ba ko accepter. Pourquoi vous exposer moi là? Ba exposer que moi là. Moi qui est comme c'est là bino mbomo. Donc bon ba wa na futa moi à partir de 10 ans moi que ça là. Bon, allez, ça vient de ma famille, moi, dans un binaire. Moi, les irresponsabilité à ma parent. Vraiment, et ça, n'est pas si ma casse. D'abord, celui qui a bien ça va imaginer, se tourner, moi, à Zokola, après le chef d'orchestre JB, sauf qu'on appelle ça Nini, sauf pas au premier temps qui est Nini. Parce que
bazwaki mwana barécupéra mwana wazala wapi sikoyo estce babalaki mama bapesi mbongo ya dot mpona barécupéré mwana obe elekai ndenge donc là vraiment naokondane vraiment orchestre vraiment ya jibe piana bozalaki au courant na makambo wana nyonso bonsko nde basali mwana na bo bamikolo badansezo ya mikolo bazala wana ya bango soki ezala ndeni bayebaki baye na orchestre mpo bakoma kobima na bachef d'orchestre na bamusicien donc c'est pas normal vraiment makambo oyo ezoleka na congo eza mpasi nayebi eloni na oloba te me nazokondane makasi jibe mpiana akosala ngo te parce que aza na bana basi soki oyo asali sora ya bongo akoporte plainte akokangisa ye tosala me akosiko asali mwana bato siko tokolobaka nini ndeko ya cousin ya baintouchable basala ba 10 avocat bosala nini famille pauvre bosala nini sor na bango esa wapi donc elonga linge nalobaka yango wana. Merci beaucoup maman, merci na intervention na yo. Merci beaucoup. Ok, je voilà. vous en prie. Merci. Voilà. Boyoki ba maman batomboki ebele. Moi je me pose la question ebele. Non linga na yeba et comment ki na niveau na jibi piana longola atika na mutakala devant moi na wana mukio ba ndegu mima. Au fait ma cantine est là qui na mutu atika na mutakala devant moi na wana. Na zebati. Pour son tali mon on a mis azobina donc c'est dire bolim santé mais bon va mon muké. Donc moi le moi muké boyi. D'habitude jibi piana étant pena jibe piana bolo la bilamba pena mutakala bulungu aba do sansanzo to na mwana wana na éviter bana konde et puis akena moti abi non oh ça va fona ko tena mwana ya wo moto tena titre na biso jibe piana aux arrêts to tena titre jibe piana aux arrêts. Siko, la justice doit faire son travail. Bisous de c'est la Siko vraiment. Tout le monde a mon salaire à justice. Tout le monde a plein de justice dans ça, mon salaire pour Maratro. Pour nous ça, ma parent vous a une responsabilité. Il faut faire face à la vie. Ça fait du bien à ce que vous avez bientôt en patient. Il y a un peu peu importe situation au Kabola, ça fait du bien. L'obéza en Zambie. Bon, mais votre coup d'un monde à ma belle. Mon tout le monde a porté ma langue, mais souvent la chance. À porter ma coutie déjà, c'est ce que nous on est en train de faire. Tout ce qu'on a pour progéniture, la bisoba ça la bien, l'obiba la bisoba ça la bien, la barre la bomba ça la bien. Tout le monde. Moi déjà, tu prends la biso koya ko kota ba na biso libanda. Place ba na so ko sa na mo éducation moi bien. Place au sentir que maman na pote ko sa matin. O ki ma. O bien Interpol. Ba ko la noti na sama bele place au za. O mo na mtu msoya kasiboya, oya ovanda awa, na ovanda na mboka boy. Na mboka bono ovanda ni. Fona mona pena loi esali na mboka loi ezongi na mboka oyo pour ça loi ezala monter ça sert à rien eza makambo ya mutu te ma connaissance à mutu te makambo ya ono ya yeba dina nani oyo il faut que loi esala musala nango il faut que la justice esala musala nango. En tout cas merci makambo so na lo bango et ça va passer na posa kolela ya wana moi bandeko kozana bana basi fota la mutu nini yo mema na ndako na yo fota la camarade nini oyo kofungola porte aka na ndako na yo de toute façon ndako ya place bamema bato pa pamba te ndako eza place oyo bamemaka bato pa pamba te wana bana basi baokola mama bie bimi na tolo moto moko aye wana boye pa amoni kaka mwana na yo mwana na nga aza mwana siko mwana osala bongo mwasi na yo so amoni mwana so aotala mwana bongo
Tant que tu ne vas pas arriver, pas moi. Parce que moi, sinon, ça, moi, sinon. Makambo, je crois que tu es habitué sur la bandingue, belé. Restez chez vous. Boutique à la fin, surtout pas dans la route, boya à la bibliothèque. Boya à la thé. Ma parent, vous avez responsabilité. Quel que soit du problème aux gens, aux situations, aux gens en face, vous avez la responsabilité. Il faut assumer la responsabilité. Et puis, il faut éviter de ramener les gens chez toi. Parce que neti nga nazanga baja bongoye biso to bato biso kufa na biso de bandakala o yebi donc na kochuba yo donc c'est dire niveau na katela yo nga funa ki na prison pour olinga te kuna vivre pour na rezo na ne o sala ki mwana na ndo sala ki mwana na olinga ngote komi maba danda ko papa bate soki mutu azama kanza otala mwana mwasi azama kanza otala ye na deuxième aide ibongo sikoyo mwasi na yo. Peut-être que moi, il ne va pas arriver. Lorsque moi, si je n'ai pas de pardon. C'est bon. Comment on fait la porte sur une moto? Bon, là, il y a une fois lié, bandeko mibali bino bato bozana bana ya basi na ndako il faut pas komemaka bato tout le temps na ndako na yo c'est pas bon vous allez très déçu ta comportement bato mosusu na biso mo sama na lionga na yebi yango ndeko mo azaki libanda zo telinga na libanda mona quartier habité mona quartier mwasi habité. Alors, il y a un peu de tonton. Je suis un peu de c'est-à-dire, on manifestait égoïsme parce que yo monde au satisfaire ma besoin. Moi, on a vu ma camarade. Mais on traumatisait moi na battu. Je ne sais pas si vous avez Théo non ça Théo et vous voyez les autres ah mais non ok concept de faisons en tout cas maréchal Moukoulou Abakoulou justice face à Moussa Naye pour ceux qui ont mettre en France en tout cas Mbokaloa il y a moi de bien j'ai même bien tellement il pouvait pas kotika mwana wana aya mikili ayebaki parce que avec son mwana na mikili tôt ou tard mwana c'est-à-dire et au sala 6 mois té mwana wana ko consulter ba avocat ba nini ba on mettre les solo ya wana moni chibe bien na pona ye mwana ko makeleki Chine azongisi ya Kinshasa parce que a robi misete sikoyo Dieu merci mwana wa misi makambo. Donc, il a dit que mon âge déjà, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, pour moi, il y a qui va bébi ça y est. Mon âge, quatre il y a qui donc vie naïe débat. Arena au botana, c'est-à-dire, na tata naïe, ton akoko naïe, parce que t'as la jimé puis la qui tata. La jimé puis la baza, bah vient la biso, bah biso fait de l'eau. Il y a la balle à robber, bah la biso, bah boti, tout bah bien, tout aussi bah coco. Donc moi, on a besoin de coco, jimé puis. Bon, et puis en fait, ça même bien la tout. Bon, il y a pas de Makambo. Il y a une éducation de quoi Zikolomba Kadenachu. Des Zikolomba Kadenachu, na maladie, na liège, on a des bobos, on a des bobos, on a Medina, allez, yo, ya, on a bisé na moi, on a Medina, na moi, on a Geneviève, on a Maureen, en tout cas, qu'on fasse le comment on a passé. Il faut savoir dire non. Au lieu de vous allez dans moi si na yo, na ban. Au lieu de vous dire ma camarade à la tête, bah putain na café, na café. Pour au confort la porte, mon yo mon au grand mot.
aucun rapport tu en as dit bandi bakuta na café so lingi to kuta ngana okiye na café to kuta nanda kumota omona bosate na ndaku esa makapa la biso makambo yo osate ko mutu moya ka fana ndaku osela wala ndaku oh boni boyego ba no basali en tout cas merci je crois que dès to bien to osela tout le monde a musala bazuzi basa musala bango parce que mutu moya olekela batute po yoza na connaissance na yo ngaso na makambo yo moi je n'ai rien contre JB Piana par contre na JB mingi mais makambo yo na ko tolérer ngo kututé ponga na bana basi na mona pasi wana ya kibotata pona ngade na mona na ko tolérer makambo ti voilà tous ces justice ça musala à bon attendeur salut na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama e Mark Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama e Gina Kiaku na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mampuya nani alula yote oh na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama e Ambro Jenny Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama e Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mosé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokoti oh. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe makambo maleki oh. Mokili ya Nzambe mokoti oh. Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo.